Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Les évagues déjà côté Moussoussou. C'est ça le problème. Front commun pour le Congo. Il y a un FCC. FCC, pardon. On se comprend là, papa. Donc, le papa a samboula zana fier moko mutako sauter papa. Pour que la grippe mute conditionne fa una ya munde na dondo. Et grippe pas le bino et sengo comme nango wa vimba boye. On se comprend ngai. Papa na sa de sengo. Mvoluski mba mutaka telema kana pesa message na lisanga bolingo. C'était vers 6 7 bien 8 heures sur na bosanité. Na pesa mon message bossa la cause ya la. Mvoluski mba ngatelemi kinki mba ba mindele bazo telanga na bato mundo. Combien de jours les sali ba mindele ba telanga. Ce que papa wa sambola côté Moussoussou pe kaka basali ya Jésus olingana benga bangonde wana basali ya Jésus tomona ki papa na biso kabundi walesa kokota na baterase na bamai te bon mutu soka zuli boma banda mukolo nini ata Yesu po ndenge bango baza ba chrétien yo kaka Yesu ata liboso maladi to liboso koka akoti na bamai na ba bilamba bandi ko sambela nzambe nini fo sambela kota na bamai. Faut comprendre. Nous sommes les anini pour mona keye musala solo azana mawa ya mboka ya ngwazo la mibebi sikutu boye pour batu babika. Tout ça c'est ça. Et on a biso monango to monango lokola to ko bien moni. Humour spectacle. Non, humour spectacle té. Mais toujours comprendre pété kaka na pour toujours ta la bajuro mingi. Tout la côté Moussoussou ne mwana ntie midi susu. Yepe kaka makambo alamuki alobi non. Et bandaki nanuke a commis président de la République. Et ce qui ndemona te et commis que bazongi c'est la mbongo na ye oyo bakanga ki ta vazaiki na boloko makabanza bango et comme marché ndemona ou bien ndegeli. J'espère que pour na ba mandaté mi to ça qui na mission ba kotalisa ba sali ya lokuta. On se comprend. Totalisa ki yango déjà. Donc bato bata la mission na bisala. Donc il peut être il y a badako déclarer ba pese mbongo atonga ndako boye. Ba uto pese. Siko papa wa sambola. Na sali pe konsa ponga na landaka moi d'information vraiment makasi. Depuis corona et bimi pe bandi ko frapper, c'est comme si ba guerre en Afrique est diminuée moké. Mais oui, bato basa déjà distribué guerre en Afrique mondele mutu a provoqué kayango. Ba onésien soi-disant ba observateur mais bango baza ba provocateur de guerre. On se comprend parce que mission na bango ezali faut ba guerre ezala. Pour ceux ba guerre sili ni commission de kosila. On se comprend. Donc faut ezala pour bango bazalaka. Soit disant observateur mais bango de bazali pour na okota ba arme. Ah ba on disait hélicoptère ba ko pesa ba ngamba ba rebelle wana ba arme. Ba continuer bango de ba cheter. Bobunda. Pour territoire etika la ville bango ba recoliter eza kokende. On comprend mission na bango. Yango wana. Ba yaka wa pona soki nini te. C'est ça. Bon, papa wa sambola ndo lobi ke corona ezoboma ba oyo bazo saela mindele. Bo soki ebomi po jusque là na mona na Afrika wa à part ya biso nde kokufa bato ezo salaire moko douter moko boy. So après ko kombo la bato wana nyonso olobi bakei. Ceux qui bakei après mboka eketwami ou bien musalezana muke papa yuzo mona ngana kondia lo ngina tikali matoi na matoi mena ne sengo vous comprenez te musala eza muke. Pourquoi musala muke na wite ko pesa explication wana na tableau na sens nini omoni na pesa ki besu M ndenge za ko telema décor ne rébellion W M renversé
Hein? Après, T, croix coupée. X, croix renversée. Puissance 6. N'a pas ça qui va descendre dans le tableau. Donc, pardon, rappelez-moi la question. Na lobby boy. Oui, ok. Donc, et la question na A, B, C, D. A, marquant manière d'être Udachi. B, bougie nouvelle. C, croix de Satan. D, système déjà de brillard. Et ésotérique, forme modèle d'esprit. Esprit, on les a dit, soi-disant, un Saint-Esprit. Mais c'est satanisme, c'est pas là. Esprit satanique, en anglais. Est-ce que vous comprenez? Si esprit ou un satanique, tant que un nouvel ordre mondial s'établit, bougie nouvelle, nouvelle naissance. Mais l'immoana, tant que tu as embrassé Jésus, tu as embrassé Maria, Bikekowana, tu as embrassé Yahweh, tu as comme adorer, comme esclave, tu as dit Bisso, tu as comme dépendre de Nabat. Ngai na sai na biloko. Balambi matembele na fufu. Tant na moni na sai na papa mwinga ngombe na fufu. Na vie na bi pa munga so moninga na ngombe na fufu ta mususu pardon matemena fo ba yo poza na biloko so na bisena lia kuna na zuya ngana bwaki siko ta na epa no ebina na kenda ko so mai kuno cha ba ni ko tilisa na pona lia ngabe fo na sala ko pone ka ke so na boyi ko tinda mayo o bana ko liate musike ngabe biloko sena bwaki omoni souffrance na ngai on se comprend siko esprit Saint-Esprit wana ésotérique na lettre E. Ésotérique forme modèle d'esprit. De forme modèle de Nikolobani. Oyo ya kalabako kona biso mwanda Kongo. Pe vanzambi mpungu. Molimo nzambe to bwaki, to kena molimo sata este Saint-Esprit. De satanisme swara. Donc esprit satanique. Alors tant to embrassango yango komisi ngai na otoyo kanate. Omoni tina mabe komi na mboka Kongo, mutu ebongisi moral na matalité na ye. Mobali azomona soka awiti kot azomona na masanga sala nini ba jeune bazo pesa na ba nini ba diamba jeune azoya penza ba kalio tata sa kuna respecte to yaya yo chayo wana musoso longola ngai pecha mukemo na tamsu pecha 20 azwa pa na yo abiso ke vie longola ngai do longola ngai la kisini ni pesa mbongo yakende de soko longoli était au monde abimisidio machette c'est un esprit mauvais. On dit esprit wana. Si ko indépendance spirituelle. Ezali molimo wana Saint-Esprit et kolongwa kati na biso. Alors molimo ya nsambe. Mwanda Kongo. Tango kitakati na biso mitu ya batu. Et comme aloko molimo tsoa ina diboma. Muswa ki diboma so diboma c'est la sala ndeni. Asutu kwa mitali. Oh, ngai comme na lati boy. Oh, ngam na pakoli biloko. Est-ce que vous comprenez? Parce que ezali état moko de na bakafu lié pardon. Lié des habitats agissent bizarrement et faut régner des désordres. Il y a un topic qui fou. Bah comment les bases qu'on se réagit neni. Koyiba, kindumba, essentiel. Surtout quand on a état normal. Et quand on a besoin de faire super rose en haine contre Bamindele qui baya kalisi soit waté et go créer climat. Non, et go créer climat ma ben neni. Parce que normalement Mundele azali na planète mususu, toi na planète mon côté. Il y a ça dans l'Occident. Ceux qui ne l'ont pas tout mwindu, basoko kende koto na poto. Parce que bon beko kanbanzana na biso bisengo. Si koto on na pasteur qui me la wapi. Ya on na bande ko ba keku na bi keso na keku na kosala ba ko futa ngai. Osomon, ceux qui bande ko ba keto na poto, po ba beko bebs Afrique. Afrique souffrance misale ezate. Ya on bande ko ba bia biso peto na ndakuna sika bomengo zali, po mbisa na sika mai zochola. Ya on bande ko ba kenda kuna yo kasi ceux qui ba bebs mboka na bisote. Bande ko na biso na poto ba kesana. Ba ke bukabi. Baïbi ça ou pas si pesali. Babi souba so bande ko na bango kanda vie banda kenda tinda kate nanda tinda kate misale ezate ba misuba o souffrir. Osomona poto ya kalezala ki bien. Mais le lo souté. Osomona alors et ça pour la kisake poto ya kalezala ki bien parce que tant on a biso ya spiritualité ya liberté spirituelle et kokisama kité. Si ko tant on a biso liberté spirituelle c'est kokisama nzamba ça ko la déjà batu baza kuna ke mboko eko koma na passe pe comme na passe pour bo sala ke bo telema na spiritualité na bino bo embrasser mvuluski mbangu bo adorer nzambi pour tout lendo oto bengi ma weja nangila mviji mukulu akongo mongali nzakomba nzapa onya songo to songela ye
nde ye muta kopesa biso liberté. Osomona. Donc indépendance spirituelle et ça sikoyo autour de nous. Wasambulo baseraka bobola. Hein? Papa, oyebi ke batu misu basakana pe na ngai. Ah papa Sambulo, pesa na no kombo na auto sunga pe émission, toto sunga pe kilongo. Na pe na kobile pe kombo na ngai. Mais abenga rapé souté. Le baso ka benga otine de lo ba vidéo ba nini. Kuna kuta ko betro sur solote. Woni ya ko sakana na moto. Parce que ngana sengi yote. Pourquoi yo balange papa na otine quelque chose pesa na kombo na. Bosi kombo na ngai après ezolbani. Pourtant on a mutazo ba otine ngana o raison de na kosomba 4 tonnes. Na tchoda na programme. Yo siko yo kipa to vana nayo. Iza da ko sakana na moto. Mais muto boso sakana la Wasambulo. Pe mutu muswa yuki apa Sambulo to ba kila comme le ko ba passer na lo ko la passer te. Mais ta ngana zana bino bana na ngai ya molimo. Ngai tata ba pekisi na sala. Ta mutu muto so meloko moko po na misala nzabe. Na ko yebisa banani. Ka bino. Mais sko bino ko ko beta na mabako. Mususu asuinga muswa yuki abeti ni bako. On se comprend, mais lui, il y a pas de problème. Tout ce bébé, concurrence, que yo tchara concurrence te yango. Pour na yeso mona nani azana $1000 ou telemi. Nani azana $2000 à telemi. Papa, kasi wale za bonzambete. Et comme mutu mususu azana posa suanga pour na émission, tona makamagelo ngaso banda. Mais tant mususu pour na émission ça pour na nani? Pour na nzambe be pour na nga. Tant que tu as kilongo ça pour nanze pour nanga mutu oya ko bikate akotele mela mutu wa so sala misala ko bika pa sala ngote po epa bikate lo kolai baba kan doka okende yemo kote bokeba to komi na tangu yango na yo mutu ko yaki na nzela mutu na so banga ko sala misala nzabe po mutu ki yaloba na yo ne bo kende nzela moko na tangu no bobenga pa Wasambulo te mais papa Wasambulo ba o ba sakanelaki mutu ayaki ko tinde misala Vuluski Mbangu king satelemi oya yaka pesina musala ko tekate ko sala te oza pour biki sa bato sala musala na salaki mais lelo papa na chola mina bato mususu te ba tsope ba zozo ba comme pe sur réseau moni pas c'est ça que mutazonge la mutu donc neti bo mais papa yo pe boya ba tout so ba zongi rapport eza mutakende nana ke ya zongi na boyi te oboyi te yanga na petit na boya ka batute papa na yebi to za mutu te lelo moni ngai pe na komisaka Yesu ti pour nazaki les censés na yeba kité ce qui les sungi ya Vuluski Mbangu te ya mwanda Kongo te nde le longa na komisaka Yesu vous comprenez c'est bon papa pardon ba image ezotambola pour tozaka na net biso nyonso côté mususu image mususu to mono no likolo comme kitana se boine te côté mususu cheval azotambola na mapata est-ce que wana na Cameroun eza ba makambo ya solo ou bien ba bazo créer ya on bazo créer te ça va réalité bongo rivière oye kabula frontière à Rwanda na biso et bongo ni makila te huta ko bongo na makila rivière makila ba congolais boboma makila mona e continue na ba ni ko tambola mais la réalité et ça va réalité so ba toi bloba que ça fin du monde. Oui, fait un monde des animes, système. Il y a bougie nouvelle. Il y a un système. Il y a un nouvel ordre mondial. Comme ça, ça bise la réalité de l'Inza Basela Mokilinaï. Donc, monde. Donc, monde. N'a pas de tableau. Baswakaka monde. M-O-N-D-E. Sikoyo, Babanda Sikoyo, na D. Baswa mo wana bacha na sima demo. Monde c'est démon. Basalango boyi. Pour tu vas comprendre. On se comprend. Il y a un monde à ce souka donc démon c'est Lucifer. Atoba ina démon. Bon to bandara boyi. Démon. Sikoyo zwa M-O na M-O to bandango liboso. To zude o to tina sim. Monde. Papa zwa ngwe. Monde. Monde donc dekara oyo ko chango sikoyo de donc monde to chena monde siko to suka de oyo to ko chali boso ya mo ezongi ni demot monde c'est demot donc demot aso suka Lucifer tango ya Lucifer nde muto sili pesa tango ya Lucifer nde muto sili démon yango baba fin du monde fin ya système ya mabe fin ya démon démon na sikoyo ba se présenter pas na ye ezali ba oyo ba embrasser ye
surtout les blancs basa ba descendant na ye et ba noir oyo ba koti na descendance wana na ndenga rébellion et fraude pona kopesa makila pona bomengo tango na bango nde esokosila so papa Samoula neti bato oyo tozuna no bato balandi biso neti première fois lelo na étape to komi po ba o balanda biso déjà bayebi ba oyo balandi biso neti lelo na étape to komi soki ko yebisa bango conseil ko pesa bango et ko kozalani bon conseil na ko pesa bango ba comprendre que basa batu mwitu so comprendre ngai biso ba noir tozala déjà na spiritualité na biso et aussi l'Afrique et les berceaux de l'humanité avant mondela za la biso mtozala ba koko na biso ta baso benga nzambi mpungu ba koko na biso na kase ba benga mfichi mukulu maweja nangila ba koko na biso na l'Équateur ba mongo baso benga nzakomba ba ngombe ba benga akongo mongali ba ngwandi baso benga njapa ba nani ba tetela baso benga onya shongo mondela yaki na mte. Est-ce que vous comprenez là? Parce que mon dernier mutazo ya alo bana binoke kaka nzambi pour tulendo wana lelo oyo ye bisute ye wana kaka yawe me alinga su koma nzambi pour te bobe anke yawe to die parce que yawe to die ayaki na mboka na biso alula ki mwasi Maria nda cheze me mulimo aboti mwana bozo mona nekeko Yesu donc Yesu ki bondimeli ye botikali libre masumu na bino elimbisa biboza na liberté au sala nyonso. Vous comprenez? Ndenge baki koko sabiso. Donc oya subiso sima à reconnaître en soi sagesse. Vous comprenez? Azongela nzambi mpungu tolendo nzambi abakoko na biso na kati na Afrique. Azongela culture et tradition. Ba tango mondele nanu tango ba mama na biso na bandio ki ne potote a ba fille balata ka pantalote. Vous comprenez? Ba chaka ba mechite ba plantité. Nyonso wana ye pona ko donc ezaka na cadre ko aliéner biso matalema po bas opportunité ya ko sala biso basala biso lelo papa quelque soit pas ensemble ça de sengo mais ceux qui na songisi na talisima na tali bato ba kufi pona ko kotisa christianisme aw pe pona religion on a tradition na biso ko ya papa bato ba kufi ya ko sakanate vous comprenez mais bato ba raisonner sous la mutei papa imaginez-vous moi c'est abato libala papa na mekana bande ko batata bolimbisanga na yebi ke mwasi wana ya papa wana oyebi mobali na mwasi ne ndenge basakanaka sko na yebi ke mwasi wana baboti bana mibale misatu pa mobali wana basakani lolenge nini mengana vie pe kala na ko bane mwasi na mobali est-ce que mutozo de zone ozo comprendre que bunyama parce que nyama akiparanete ya momo na kanza bacha liberté soso mobali akobima na basoso ta 50 ya basi oya mwasi akobima na bibali ta 50 po baba nyama osomona okoki kozwa mbwa akoza na mwasi moka zani meso moni mbwa msali asa nyama siko biso batumi to koma na makalita ba nyama bangonde basala biso osana mwasi na ndaku siko mwasi bike no petite sœur na Nicolas oya lokona botia kosali sangai tant petite sœur yo tali ya leki mwasi na kitoko okomi ko chesu miso bunyama te osokoma do vivre la souba tout to koma ba nyama bunyama siko papa Samuel na makambo oyo ozo expliquer biso to expliquer biso chaque fois mais ba chrétien ba lobi ke bible si elobela yango na ndenge na apocalypse basi ba loba yango donc bango bazo bimisa oyo za na bible nde yango ezo salima lelo non moi ndenge nini nasi na pesa explication wana dimanche auto zalaki omoni na lobaboy mondele asali sardine tango asali sardine na ye achena dele nango yo ko tcha tembete tango basala on a 2012 babi ko sala na 2025 yo lo bakeno bakosi après 2025 soko liango komona même bakisi yo bomela ka bakisi après dire no bakomaka wana landra on a suka na ya na vidéo yango minte samedi ote mususu batala denki se komaka papier munene bamela ka ba ninyo vous comprenez pour diminuer les signes bible na mo basala ki délai et sali apocalypse. Vous comprenez que na tango na biso asuka basekele o nyoso makambo nyoso yo ekoyebana eko se dévoiler. Vous comprenez eko se dévoiler eko sani ya ba commander ba komaka ka dire ya sardine ndipo ba komanda dire ya bible. Apocalypse na ba koma makambo nyoso wana ya kolaksa fin du temps na bango ba koma wana yango moni
na dimanche on a d'autres en mingi apocalypse ko pesa bilembo na bango moko baloba na ndenge Italie bat bakomi ko kufa moi si andumba ya mitu disogi 7 na nini 10 na temps l'apocalypse oui et ça bongo parce que fait du temps bakomango bango mutela ça nzambe na bango za lokola alpha peso ka lokola omega asa limite A Z A Z nzambe na bango za dengo okomba suka yona sikoyo Z asa lokola apocalypse A asa lokola Genèse ozo comprendre limite na bango yangwana sikoyo na côté na biso pour expliquer biso la fois passée que et pas biso pe moi babonga ngezali moi babiloko na be wana ezali biloko ngo pe ekosila kaka na ba période oyo ou bien tozala totiki ya monele après to continuer na biso bato mondo mena moi bikila kila na biso papa c'est pas dit que mutuno sa rozala l'homme spirituel parce que papa mwinga okobota bana lokola na mboka nyonso po mabe e banda pa na biso mundele pe nano ayete na tanga ba kondite bandanga katanga ndenge ba telemela ka ba kondi na tanga wana ba 1400 ba 1300 pardon ba 1400 1300 te ba 300 ba la 300 ba la 400 boy bandanga katanga ne ba telemela ki ba royaume ko tcha des zones na tanga ka mukolo wana e bandaki batu pe ya kisi ya bandoki ya kokenga na batu na kikoso mundele nano yakite bazalaki batakobala ka basi mibale misatu mine bazalaka basular bazalaka wana tobenga ngo mystique Congo ndenge mondatse misiko nzela za yangwana ya mystique yebo ka subatala banina ba ke mystique Congo yango mona ka nzike ko boma o kayu masango ko boma pona mystique yangwana parce que na nzambe na molimo nzambe na koko bongo la kayute lisango lisaste po moto ponza bazali pona ko pesa momoi pona ko protéger ceux qui battu bazana mabe pona côté ya kozo savon na droit chemin nzamba zate po boma a éliminer so bo pesa mbongo na ngate na ko boma oso comprendre yango ba bengi skoyo mandatse bazana mystique ko na lobaka pina to ponga na yebi voilà papa wasambula to zokende na shit na biso mais tozana na question moko ya musoki po linga tena benga bakamo ba Christian mais musoki moko papa wasambula tolobela ki ba sunye ba bilembo ya ba banyama na ba to ndeko o expliquer ki biso so likolo na mapata bo est-ce que mapata pe eza na ba signe na makasi neti premièrement na émission kaka ke oyeba ke moye eza makasi omona mona ni oyeba ke sanze bimé pesa lumière na somona mona ni soki mbule lingebe to mona mona ni na pesika na mokosa na mapata est-ce que sur mapata est comme rouge et ko le kisaneti ma patation est comme rouge ba rouge moko sera ka lokola ba rouge cassé parce que orange peut être rouge bordeaux peut être rouge ba to ba ba ngote de to ba ka bleu ciel bleu nuit ezandenga ce qui est ça blanc et yindi pendant comme lokola rouge cassé ba rouge moko ko besoin la ce que mbulu zo beta et ko boma bato bato basana ba place mabe na bandaku bani o ndako ke bato ba kufa et la ce que mbulu zo beta bato baza la prudent pour makila et ko sopa na bato baza prudent ce que bata mayele o baza ba côté ya ba mai ba côté bato nga bandako na ba côté moka mabe so ba moni ko laisser bo faut ba déplacer batiki bandako faut batika bandako ba déplacer parce que zo parce que mbulo yo e ko boma ce que bato bazali na bon placement bien et ça problème était vous comprenez mon placement pas bien tant vous obéissez la mbula zana le pang pour les ré mbula ne ko sala ko ko pe na dal to pe makambe bele na pesca exemple to kake ko be taper et bomi mutu c'est ça donc zalaka na prudence na ne pesa rouge makaste de ce que pesa rouge makaste zo la que majorité ba ko neti corona nezo bomela ba ndenge corona za ko bomela ba sanza na tour nango bo suke pesa rouge zo la ça liwa ya ba kondimo ko songolo to mo kondimo ko songolo. Voilà, papa Wasambula. Ok. Avant de chiter pour Bajuro yo, toko ata to sali émission Corona to we kozangate parce que yango eza actualité ya mokili mobimba. Malgré yozo yebisa biso ka na Kinshasa eza te biso mo pe tozolandela ba kombo batu
moi pas si information et comme yo luka boy mais bazo pesa binote qui na kinchasa corona zate mais biso tozo mona na terrain boye de bazo mona te bazo loba voilà poko mona yo mopandi sangoti bazo loba mais oyebi mutu mo parce que ceux qui muta kufi so na corona ba kotanga kombone ba komi boki ngandi akufi na corona mais pas ni awate ah bah le beza secret ya déontologie ya ba médecin oh est-ce que ça là liwa ya mutu babomba malade akufeli même sida kutu malade ya soni basa ko bimisango bon corona nazo mona batu ba filmer batu bena na hôpital ya corona mais biso même attaché national ba boela ki bango ba filmer pour ça la seba na corona mais les preuves y en a oui mais pour ils ont comme ça peut batu ke batu bazo kufa mais ba adresse zo ba na te bon oui bité nini ezala net na poto kuna bande kona biso ba noir o basa ko kufa basa ko bomba ba na traitement wana nkopeda oui même sida bon makate traitement de zo bon ba ta sida maladie en moment où vous m'avez mais sida bon makate oui samedi on a retiré la vidéo ça va par rapport à Samoula sida bon makate siko tango beli maladie wana premièrement nous comme démoralisé mental et baby tango baby déjà souci pas sur na maladie mabé ce qu'on a ba kisi ba comprimé ba pesa ko mela kamela ko pona nini wana ya ngone poison na sur le comme na tona ngo éliminer sida bon makate nazala be preuve boni bataba sida ti le na ba kilongo babika na kisi te ati mama bana bela kisi atiki yango donc ngana ko pesa mtu kisi te po état d'âme non na conscience non na éviter yo moko so se livrer na Nzambe yo moko okoka mais na ko pesa ba condition net cessez de mal faire apprenez que de faire que du bien se comprendre po bika na Nzambe condition yango. Donc, si tu dis cesser de mal faire après que de faire du bien, si tu continues à détail, il y a bien. Na détail ma bé, donc il boit comme ma bé, comme on a malade. Est-ce que ça comprend? Il y a un mouton là pour bika, na ça na bon kilo. Mais na la qui sera pas moutouté. Ngamu ko debi secret na ngai na moutuana. Même moi si na ngane msete ke wo maman ayena sida, tato na sida l'église so moni, ayaki na sida, tala biki wana basa batalukuta. Nzambe ce qui a bikisi mutu à travers yoko publié te que tala oya saki na sida na bikisi no zala kate batama sumba sala ka bongo pesa ka lokuta po batu ba yamba zo bango bambo avant de clôturer ce ko ba mindele o bazo kimela na Afrique to banozandeni to yamba bango to zana bango elongo to sala famille bon d'autre part o bazo ko kima ba yebi suksi ya pandémie wana te est-ce que vous comprenez parce que mais oh ba yebi source ba yebi ke to se réserver boye to za la boye mais ngai na lobaka mundele azali ime azana makila na mai lokola wasambulwa ezaka ka système na bango nde yango za mabebe bango batu na boya ka bango te oso comprendre batu ba comprendre nga na boya ka mundele te même awa na ndako ezape na mwana musoko bete mbata muninga vandaki bo atindi kiye muninga koyi babe oya otindi ke kwani po mais pas ça ni mabe yango comme ça ozalaki mondele toza kotelemela na mabe na ye mais ye mutu te mondele soki akimi na passe epa nanga na kobatela ye épreuve na Nouvelle-Zélande bazolandanga na vidéo famille wana mama moko na kati ya France ndekoni azali na Nouvelle-Zélande abala mondele akoti mondele akoti koma il y a 21 jours bango baza batu ya temple vaudou basali ba catation na bango ba cérémonie na bango ba ni na bango eloko te mutasaka na koma ndeko aza na France abengi ndeko na Australie abi grande sœur na ngai tala vidéo boye papa asambulo abi esi na tala ya bibo zwa numéro na ebenga ye oyebise ka mobali na mobali na mona ke déjà mais na bike pas asambulo big ça mais mobali na mundele eska kolinga abi yo benga kaka papa asambulo soki nzamba ko big c'était yo benga papa asambulo tant maman na benga c'était vers 16h boy na ina papa na nda abenga na bi maman malheureusement na papa ya mais bon passer 18h mais à partir de 18h 6 minutes si na 10 minutes à reprendre vie parce que ce qui peut na lobaki parce que tant abengi ngai molimo a contentime la kingai ke akobika
po tozala na besine tozwaka akobika oso comprendre na bongo ntango tokomika 18h moins nayesi baboki moto aza na koma na libere mponga mpe normalement kosilisa koyeba bato ka 18h juste na libere nake na kilongo wana kilongo ozofonctionne nake na kilongo na bumbami kilongo bato bazoboya kotonga mais lobi akobenga na pasi na kobondela nzambe mpo na epai wapi mpo tana okende nzambe batango moto azolela kotonga yo osalaki nini okangi motema oboyaki kosala oso comprendre alors tana ke wana na bondeli na bandi losambo na ngai ba 18h B3 nakangi telefone na ngai tango tokomi ba 18h 9 10 esprit moko eyokoyebisa ke esasongi na bomoi na lamuki pardon na telemi na bureau na fongoli telefone na mona bapele manke ya mama na Nouvelle-Zélande na sale rappel papa na ngai ozalaka mutu te ozanzambe yoka esko munoko pa solo bangani moto yoka na ezate soka mama nazo yoka yete oso comprendre ezaki mundele oyo ngana kende ko kota pona le la panzambe donc de 18h donc na bandi ba 18 de 3 minutes 6 minutes yesateli pourtant on a que kota ba peine que ba 18h 6 minutes mundele siko papa Samuel bino bato bo solo la bana nzambe to solo la nzambe pese ko pesa rapport oyo balobaka nzamba lobi nanga nzamba la kisanga ba bato lukuta bino ko pesa rapport te yo kana na bongse sika wana mutu osa ba nzamba lobi nanga nzamba tindinga ezaka lukuta to solo la nzamba à travers l'esprit molimo l'esprit vivifiant l'avait déjà dit que l'on peut entrer en contact avec les esprits à travers l'esprit et bambas na balongo likamsa ko tina nga makipa vita likamsa tina tataki mbango likamsa tina nga mbasi moko songolo mais ye moko nzambe na la sangeno kite oya ko yebiso ke nzamba la kisanga nzamba lo bya mutalukuta do ba ho nyo sto mona ka nzamba lo bibo nzamba batalukuta ba bisu ba ko batile ba se belé makasi baza vraiment belé batalukuta lelo bato babimi na ba télévision et ba YouTube oh yesu eko la kisangai o fongo la bible ko mona suki moko na kati tchango na mayi mela okobika na coronavirus mususu ye chamba bidon na porte ya ndaku na yo tondisa ba bidon ba okobika na coronavirus mususu spirituel mbule beti kende ko za mayi wone ko beta 3 donc bato na ye bakate biso bato mwindu tala l'élection ba prophétie tala ba prophétie l'élection mais lelo bato mwindu ba na ka bato mutu no so yebiso ke nzamba lobi nanga nzamba la kisa mutalukuta même vous lorsqu'il m'a askala ko lo bangote so papa question on a tout na kiango te la fois passée ndeba église oyo biso nyosto yebi oyo nyoso ezaka na Congo oyo ba suspendre la mona ndenge eza suspendi momentanément na ndenge ekatani wana sikoyo na l'état na église nani penza akoki koyokela moninga normalement bango nyonso bayebi bazala nzela moko pourquoi na bible l'état a yebi que église a distraction na basinati na basinaka wana bayebi que ça peut satanique vous comprenez mais na voie normale ndenge boyoka roi divin molimo nzambe te amusala nzambe te pardon roi divin aza mutu oyo donc elakisi ke nzambe mutu alingi yazala mokonzi siko mokonzi wana akotambola na basakoli lokola basali lokola biso boye totalise biso tokozwa message tala mboka na biso fo boye bondeke ezalila mais komona lelo mutu azoteya o ngai kimbanga bimeli ngai abandi koteya bato apela bimisu yesu roi divin nde tozomona baréalité roi divin azali mosali te banzeka nkuku bazali basala nzambe non batinuku bazali basala nzambe non mosala nzambe neti tsako azalaka roi te oyo abanda bonzamba kongo mvuluski mbango azalaki roi te ozo comprendre siko ba oyo bayebi ke normalement biso neti nzinga kosuki mboka koyaki parce que batiaki 11 sage-femme wana ti oyo bakobanda koyamba message mpo bambasi bayebisaka ye ntango ya déshonoraki bango nde ambrasaki bamindele ti nde lelo mboka ekoya ti siko roi atambolaka na basala nzambe bakodirige ye siko ndenge mpo ozomona lelo baprésident na Afrique autour de bazali na pasteur prophète chrétien banani o baotambusa bango c'est le esprit na bango 666 donc c'est quand président lobaki
pasteur pe bacha makambo yo ba sambela nzambe so ba okende ko sambela na bango nzambe ya 666 kasi yango nate ba bonde la tebo na bango yo le bi pasteur soki walesa adinde makolo na mai na mukolo na to abatu ba combien ya corona te bando mataka kezo mataka te tango ne zala ki 7 soki ba 40 soki ba 35 mais le to comme na combien 148 ce que prière les amis pour osala ni batunanda ko ba répondre ba pesi réponse à bango parce que ceux qui ka ezala ki na 35 personnes ngane ko sala lo sambo et la kisi ke 35 personnes ba ko bika mpe corona anéantir yango bongo te mais siko banda 35 le to comme soki na ça combien 148 ah bosco prière ça qui tombe moins on ba 35 et bâti 148 sur ensemble de salini mais on là que Satan banda ko frapper ba badela c'est ça de réponse quand on peut c'est le contraire donc c'est que aux hommes il y a Satan oui parce que avant yo bonde là est-ce que yo soki nga wasamo na biki na so bonde là pona mboka pona tinamité parce que bango kana lolendo po bamona nga danger bandi mangai na ke ndoko sala bona mi bebisa botango bakokumisa nga wana bandi baza ko yana komi na mbongo parce que ndenge pe eskiza lobaki ngamna ke ko délivrer edim va bena te va bien ko délivrer nga pa wana ya to yoka abai na so melanga lupango na ndako na démentir ke yemta kizu ba kisi na boy edim va dévoiler ngo et kaka yeti ya quoi parce que oyo pe pour ya yenda bonde tango akoye ko comprendre bien que virus corona awa ezate ba yebi yango siko tika na sala prier pour tango ba découvrir que corona ezate balo ba kengam na bikisi corona nzoka pe ministre santé ka pe no kanga yo 140 papa zamula siko yo ba tei oyo ba komi ko pesa ba numéro ke batindaka ba mbongo ya dim na M-Pesa et comme numéro ba che numéro tinda dim na ba Orange Money siko yo pratique wana tozo comprendre que bonzambe ya ba MPC koti ou bien eza nini bena non ezali bango babe yango business nange babengi business na français business na anglais zaka business donc eza business bango basala ngo business ba pasteur bango baloba nanga ke ezalaka business parce que soki 5 heures abandi ko beta mulolo mulolo l'église azo na mabonza to kotia tongo bobo yeba makamona te bango eza business eza normal si côté mon église kangami boti de la cahier parce qu'il y a salango pona bongo Jantumba lobango te na bishop Jantumba alobango kutu na fait ni mosoko pesi dimite na ko kangelo kada o bolanda yete bolanda yete bishop Jantumba bande ko na ne roba yebi a de voilà nyonso donc rien za la carte alors biso ko pesi ngai ceux qui natali yo offrande osa ko pesa te dimi opesité aso les gars sont opesité na ko kangelo kada peso ko pesa mo ko pesa mbote mbota ni ko pesa opesa dimité abi biso tozo bandimi lokola ba comme ni kutatilisa ki wana zana usatu na son sa vidéo wana na télévision ba tu peux balanda monde entier a dévoiler un système na bango on se comprend pasteur so ko pesa ka dimité aux la période ya coopérer na yo wana eza solo na ndako no pesa ko zana bosuta ko yata te mamona wana eza ngo clair wana na et puis mutu azana la rebelle prière ya ebele mutu la te nzambe pambola esili o azana mbongo na ba prophétie kekeba nzamba ola sampe moza funa ko la na ndako na sala ba prière nzoka ko la na ebike na ko lia bien na tongo na ko zwa ba enveloppe ya bien surtout so il passe la l'autre quand d'autres moko na lali na loti mutu moko zo landa ngai pasteur azwa bi oui nzamba la kisa kingai baso linga ba bomayo de fona na ndako une semaine me faut bon ça action de grâce à bien au monde ba saleli na sens one tala bata poto banyo combien mama tina $1000 soko linga bika sala boye papa sala boye banyo kwami voilà papa wa sambola to komi pratiquement na mais likambo ya kokamo na bateloko yo papa yoka yango pe ndeko oyo asombela afongola kizamina télévision chaîne à télévision afongoli chaîne puissance atongeli église radio télé puissance na paso ekomela ki ye kuna elongite azo solution oui aluki wasambulwa asali
na musala ne kufaka relation na kizami ne sala nini ekabwanaki landa ya tant corps vide siko ay kolukanga papa musala ekufata la maladie le kamute aye kobika musala ezongi akata relation na papa Sambula azonga akata relation na papa azana poto te ayebe kini abenga na téléphone bi papa Sambula na botalo tia azonga kini azonga na yebite mais tango ye mutu asadi kizami na chaîne wana télévision makamnyoso mais na passe kuna bakokete ngande na bikisi ye bon nzamba bikisi ye à travers là musala ne zongi na nzela na nga o papa to ko sala boto sala banda tango makamne zongi tango biki kutu nana bani musala to elle ko lekate so na téléphone bo 3 habitants mais tango kaka binga papa matondo mingi nzami punga za lokumu en tout cas na zu musala ya malamu banda wana tilelo machine ça la passe ça la passe makasi papa na pesa na sala on te na ba na big o la kisika ka na kangi comme on était papa Sambula to komi pratiquement na suka ya yesolo na biso lelo na bike to naviguer moi et belé mais to kanga maki moi corona muto et sali biso boye po likambo se to lombeli ngote bato pe ba ozala éclairer te to yai ko to fundi bato te mais to zola sa bato vérité papa omoni corona oyo yanguka sinde fongoli question na yo wana ba c'est une question qui mène des applaudissements pourquoi parce qu'à travers question on a des bato ba comprendre que zali moment o ba bindele ba linga ba envahir l'Afrique ba boma biso à travers ba vaccin na à part ba vaccin na bilo kaka zota pa na bango ya kolia na bilo ko lata ba kisa komela ba kiso zomna ba spini ba antibiotique nyoso ya poisonné on se comprend et ça ba poisson donc nyoso wana pona maloba mvulus kimbanga loba ki biso bato mwindu ntoko ma mindele kokoma mindele te to koma lokola pembe te bomengo na biso to soko récupérer bango baso récupérer ki pauvreté na bango na sens voilà papa Sambula ndenge to clôturer samedi na biso liloba nini ya soko za nango pona émission oyo na bato nyoso balandi biso matondo mingi papa Sambula bayebiye tozo changer na biso kaka banini mais to saka na liloba moko recours te mais retour pour mobuta salaka recours mais retour à l'authenticité sur tous les plans. Alors retour à l'authenticité et ça koloba otesi na yo faut déjà nzambi pour mutulendo otobenga mawesha nangila mvichi mukulu na ba no komsude to sobengela ozu sauveur na yo comme Mvuluskimba africain nyoso on se comprend ngai kutu ba pesa nga mission cha bangomba na ba province nyoso ya Congo a propanza en Afrique mais nga ko maboko bakata nani ko soutenir nga zoka pour bana nga molimo balinga te ba yoka keno to sala likambo ka mbongo ali babandi ko vanda ba makita ko sala ngote ko sala ngote na ebité soki nzamba tindela nga bato bakanga mipepe ya komba nzambe mata mais boye ba ke bato wana su boza lokwa boza na ngai po bazali boye ba ke tango tumbu na bino pe koki okolela ngamona wasambula parce que nzambe pungu atindela nga mosali ko yebisa ngai ke tika bato nyoso wana balingi yote menga na bino ata bato balingi ngate mesana moko mibale balingi ngai bango na bakobika les autres là misala na bango mabe kobima poli on se comprend ngai donc papa message nangeza la kaka moko retour à l'authenticité to so ngela nzamba bakoko na biso to e ba ke biso so wuti koko moko nzala pa na kiterkinam même burkinabé même rwandais même ougandais même burundais biso nyoso na Afrique o ka zaka peau noire ataza les États-Unis aza wapi azande kona biso to lo bakate ke to zué biso to bometo to poisonné te azande ndeko azape na pasi sungaye mais ko isa matena misala na bango wana on comprendre tina donc tout ce qui est le côté bengi amour parce que amour na détail on sa disposition à vouloir le bien d'un autre to simbana to sambela nzambe moko ba mama ba longo na ba pantalon ba zonga na maputa na ba jupe na ba robe na bango mibali batika kokitsa pantalon batika sous-vêtement libandate ba mama ba longo na ba mèche na ba plantes na ba biloko yo modèle aphrodisiaque le contrefait tel volage donc yé azawana déesse biloko ba beauté wana ba mama ba longo na
bazonga naturel bien si bakoko soigner suki na bango bakoko défiler ba soigner ngo mais suki na ye akoko sala modèle na ye akoko sala loko na ye mais asala naturel biso mi bal to tchaka ba beauté est-ce que tu vivre raté hein c'est ça papa est-ce que biso nga lelo wa sambulwa soki maman moko ngoti poto ayeki sasa nga na sepeli ye normalement fa ya pa nga tata na ye mais nga na sepeli na kende kotali moko na la tijipi na single maman na roba passe et pas wa sambula za kanani awo yambo te o roba PD oh bon ba ko la ta pantalon baza ba lesbienne te ah c'est ça le problème yango si comme moral il faut songa vous comprenez et base la prudence yo muntu o se focaliser na mabe na masumu momoto komi ezali moment ya indépendance spirituelle on voulait skimbango alobaka tamu suna 2020 oyo na tie pointé na tie virgule point virgule tamu supe na 2020 oyo to limite 2021 22 mais muto azana bososo atala déjà avant oyo vous comprenez bolongo na désordre pour muto azuite na premier semestre na deuxième semestre na troisième semestre on va travailler bien avant qu'on changer niveau voilà ce qu'on sera qui na mabe na masumu donc détail weri donc changer siko tangu na yo changer comportement caractère bizali na yo zongela bolingo bato misusu bazotanga koma vuluski mbangu na munoko mena se basa na posa nini lokoso ya mbongo bato ba pesa mbongo na koma mutu lokola misale ezate bake bana biloko voilà vous comprenez ngai donc bato mususu bazali ko so mbongo na ndenga mabe batika momoto komi eza moment moko très très ngao na soka matito ota na tongo surtout là to tani tongo na tali peke tongo tana okamo parce que na okamo matito komi lelo vous comprenez donc il va changer mentalité to si bana main de la main to za nzambe moko mvulusi moko to songa biso so le poso moyindo to sa kokomoko to songa na ba mbote en même temps mbote na bana nga nyonso kitwa likia basolo mbote mingi na bandeko basubi biso sika no na baza na posa bakota papa mama mingi bozo bisanga papa kombo na kota lisanga bolu ngana ka sentimentaliste te poso na ka sentimentaliste ndenge bozo la papa kota na pena lisanga bolu ndese na koti no karata mais ngana so biso bongama tata mususu akoti kilo musika première fois deuxième fois troisième fois quatrième fois a witi soki ko sala musala moko boye azwi mbongo oya ndoko swate ayo papa ne ko tikino moi $400 oyo papa en tout cas sumo na kotika le na moni changement alors pesa 400 habité yo no ko kipo na okabela mbongo oh papa na ndenge ni na habité yo tio sana no so balo na bongo fiyo bimaka no sakana la wala oh ah papa na ko baleka bolokola no bongo tuzana mbindo bongo no mwana lia yate apanzanga sango na quartier molende abina na mona te bana na botama na biponga na kozwango na liango mais yo loko ya malamu kozongela yo ezate vous comprenez c'est ça moni pe ba sambula so nyo kwama bato basoko sunge pena mingi te mukeka kapona nini muto na zobi ke na kosunga pa sambula ndeni ngana sana mabenanga pata na sungie chance kozongela ngai te yango ba maboko makasi mo bato ngilongo ezate voilà wana ezalaki liloba ya suka pona biso oyo bandeko matondo merci penande to baka bolandi biso na bokebi nyonso toujours ba chaque fois papa Sambula des fois pesara thème to vi ko développer et puis botinda ba question na bino oui wana ezala côté na ngai WhatsApp na ngai banosa papa na kati yote même papa misoki basadila po azate première fois ko rejoindre ngai na problème azalaki nango abi papa sikoyo na pesa combien ngone biseki oh mais yo yé pas dans la personne ni non ko pour nous pesa ngam bongo voilà vous comprenez pas mais soki ka même sinon yo ko lokalo yé obika siko yo so ko pesa mbota ni sina otekela yo ote pa pesa po ngabisi est-ce que banda ka so kabila ngam bongo do pona lobi ko no pesa ngam bongo te to mesa ko na bongo to mesa nde wana ba pasteur na non wana azoteka ngana za bongo oui na ko sunga na maboka bato mais mutuni skonzambe emoka sala batamabe bakanga mitema ataki pawa Sambulu azokolela kilongo to tonga pasi akokanisa mote etali ete voilà nzambe sasima mitema voilà ya bango voilà ba de kondenge na zalai kono baket to komi pratiquement na suka bo continuer ko s'abonner na Info 16 mbote na bino nyonso na bike bozali confiné na bandako
mbote na bino nyonso eliki ezali makambo ya malamu ezoya ndenge papa wasambula alobi kaka toyika kaka mpiko mpona lelo tosuki awa botikala malamu tokutani poso oyo ezali koya. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage date